Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Bon, et ça il peut bien besoin les canaux, tout à fait banane balinga abatu. Pour l'anga, na yambi bapel yamabe pas d'Acosta et pas batu. Baton pour taper ou bata théâtre. Quand à Davina, autant la pena boy, pena qui est mon fille oh, mais va sur la Davina bien, tu es au colo baboïté. Journée où on a mobimba, tous les comédiens autour de Yebi. Tala Marcy ou Tabenganga. Afinga mabe Maxi Bondoé mais tant ayo bakita ki beza benga ngako votu kalimbisanga tukakanda o senti que bon me marachage lek bon me marachage obi ki na kokite mo na bengi da Costa na même na ba voice on téléphone na na lobi na da Costa na bi coach ne na zaboy pardon ngako na ko ka isute da Costa patine nga voice abi kovo o mwe loko wana so yo bimisika ngo to kata na katikati mais maman tina suka ce que zotela bamisuba obenga yo kovo sali bien David na nenga mona na kapena apoza ozomona lengetu bo qu'est-ce que place mo okutani babi ku Davina ami komela epenamte po elo attend to sali yango to yeba ki nyoso tu ya mabe to ndime ko fingama to ndime ba bimisela biso ba makambo to saka privé to ndima ki nyoso tu osaka makambo kate le kwa mwa bolole moko boye non donc ma famille obenga bango na ba ni na obayaka na ba tournage na okosa bonte surtout Davina c'est une femme mariée elle ba famille na ezomona ba semeki na c'est pas normal lo sali ba tunyo so ta ba comédien so ba mobenga ngai sali propreté pour ça moi différence donc ça on voit ça la tête politique oyoki la gentillité Barezi a senga vidéo on a publié ki wana pour asani na yebite na minute te meke base nanga na ko pesa na te fo ngamo batuba pa batuba yiba ki yango pananga ngamo na teloko na bisa zela ayo sela nga deuxième audio et puis ozolo ba bien que on publier vidéo na te kamato ozupe o publier yango o partager pe na ba groupe comme pe sali et yindi bitumba Davina na grâce de mo ba wela na Costa et c'est normal ba na ba carrière à protéger parce que ya bo film na Davina ba combattant yo kelengi to che kovo no yo kengo bien Oyo qui la barezi, je sais pas. Il est que sous un mot tal répéter il est que tout. Na ko yo ki lo zu pour le que na mutuka na ibi ke le que tout azana de chaîne ezo pesa makambo. So mutu na chaîne moko zu ani mutuka te utama makolo kwanga. Non, que bon te kozo mais ça maïe les producteurs matures avec sagesse. Maman toi tu es producteur te. Oh Jésus. Toi tu es producteur te. Bon moni le que tout moni ngani na fandi boy. Na benga ma producteur tout ça vana ma officier le que ça va filmer nanga. Mais ya na moi si au chaka. Ya za moi si au chaka. Le que chaka boy. O bareza bi moi o moninga ayebi bien. Ayebi moi si atindela ngambonga ndako ayebi moi si ya mona ye. Aye bibi yo tolo banaki remi chance aux yeux ngwa pingi pesa tanga tolo banaki remi chance aux yeux ngwa pingi pesa tanga te tolo ba pe vérité que tu moi so tambo na camarade amono so mutuka na biye pas na besoin mutuka wana amono sali terrasse abiye pas na besoin terrasse wana amono yemso somba ta kita ndaku na obotie boye ye pa ba somba c'est ka camarade mabe c'est ka za camarade mabe mais ko traiter ba resi moi mabe non na lobby na ye eza ya ye mais excusez quand na mabe no sali le ndiko na ba resi non c'est ka ba resi so ko loba kutre pona ba fan na biso par rapport ba o ba kantaka ngo eza BST ba o ba lobi wana ndi na osenga ngana vandi boy na senga ba rezi leke seke wana ske to yiba makambo ngote se na omi yeba limité ngana ba rezi mutamata avion zati tozo luka nde to mata non to comité biso mi bale mutamata avion zati sko mo nanda leke tu mutu so ko fitela ndako à $300 mais ngana o fitela studio à $300 to futa prime encore enso yo ndaki munene andako otala ke mtu sozana bandiko fo bavanda so ngana ndimi na fana studio pona biki na zanga moko api makamto mona ngapi na oketirki voilà ke bato ba rakento non arrête de traiter de barisi bon ngata ki ko amutu te na biki ba garçon ba rakento o mwende ba beti ka matirki boy o mona pe ngapi na oketirki
Même si je peux aucun dos, il peut me naquer à pété. Même si je peux sur deuxième voyage, je peux naquer pété. C'est pas là. Nga ils sont là et pas barési. Oui. Au moins les gars tout. Au moins ngani la vandi boy. Mutu o yaza bien nga atatu bebani. Na ko le ka place monte ke na lo ba wete. Na na pas les que pas barési mukolo moko ezali ki basengi na za na ipeni. Au moins les rambule beti pe na mbule ka katana te. Ezo katana te. Nde na lala. Pona ko boya te. Na lala pas barési mbala moko. Olamba ma deso kuno lamba oh même ma deso ça télé réalité ba resile na ka na lega tu na boye pa no bolbi na ko vo to ça télé réalité mo boye mais yo lamba sikoyo e ateke na lambeli yo mo konto bandi o benga rebi mukebe na ba rezi asukoli so basani elo mani na sala ngote tuna ngani leke leke moni ngani na fandi boye kala ndako bia muye mabe wana molala wana liana aussi des artistes parce que yo kutu ya trop d'artistes songi pesa pena jalousie za entre ezali leke na ko sa yote na milieu théâtre qui songi ezali qui m'a bépé ezali deko mwasi pe ya mobali posanzo ezali moko ya ba 5 organes de sens to sengeli ko batela sur le trône du cosmétique il n'y a qu'un seul monarque la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des kilos. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, na pesa yonini. Fondation GLB, zonga kizamba, ekota kilibinja, basoko, mandaka, mata, basangusu, tine yali, pwani, kuluka njete, esa la bilo nini, Déborah. Mafuta Déborah, esa mina plante naturelle. Mafuta Déborah, ekati bango baoba. Mafuta Déborah, ekati, kata, bao. Mafuta Déborah, suka mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Ngaye na bino simbali sakanya. Mafuta Déborah, kilelo. Ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, les Iba TV, Balandi ya Kevin et Panda Lekechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo. Merci d'abonner tout ya Congo, les Iba au Balanda qui mission Nabiso, ba vérité, au état de Maka monde entier, a été toujours ba vérité. On a eu ba maman avant de TV à Kolanda Biso, ba Kotala Biso. C'est pour l'émission, l'émission la plus suivie, c'est ça, non? Le plus suivi du monde pour l'instant, on a 2021. To bandango bien betoke na toujours na efficace et puis na bosa te kopesa mbote na David Panda na PC mbote biskazali lui c'est le manager du village Panda oyo pour l'instant oyo kozwa charge ya village Panda pour na ko manager ngo pour na ko sala musala kitoko restaurant bientôt la réouverture il y a restaurant village Panda surtout pour la diaspora tout bazo benga biso pour comment village non village bientôt tout fond là parce que tout ça on a ba norme pour tout c'est ça bino bato bolanda biso bino botala biso pe na pesi merci vraiment na ba parrain na ngana marraine nga maman Nathalie Fiki pour monter ma papa pour le Fiki pour na PC monter parce que vous allez sans oublier un joyeux anniversaire d'avance à mon papa adorable si ya Moulex aigle noir joyeux anniversaire à toi pe na batu tout bolinga le que tu ya Willy Moucheni na PC mbote bisiko zali batu tout balinganga papa pour le Fiki pour pe na bosente Papi le roi la carte illimitée formule ya suka bilanga héros ya Papi le roi zara toujours na communauté mobimbo na bongo José Ndombe Showman premier ministre Junior et Mosuku prêtre HPR de na PC mbote pe babike bana ressemblance madame Gisèle Tati Motema Prince Winner na pesi mbote bisco zali pe moi si ambongo za ba dollar ebele héros Chibola ski na pesi mbote parce que
Ozarana bien, ngapena zarano bien, na pesibino, mbote bisiko zali partout dans le monde, bozo talabiso. Pe sans oublier na batutu bolinga surtout ba mama tout ya monde entier, ngapena linga rabino mingi parce que bozarana toujours kitoko, bozarana toujours kano, bozarana toujours super, peu bien, na linga rabino bibo linga nga tous ala toujours fidèle, to linga na toujours parce que ngapena linga rabino eza nazana elo, eza première fois nangai to sa émission to solane parce que nga tambla toujours d'actualité nga toujours vérité le quoi ezali comme dans le monde entier na to ya mapé d'Acosta à le bec émission vérité sur Buzz pour les émissions aux hôtels malheureux mafuta et hôtels malheureux mai qui 2021 on a kotika CGT tin fin à janvier na rotamba na sujet parce qu'il y a des mésattentes il y a des problèmes belés. Aza garçon oya kutu ya kaba comédien, aza garçon oya zara plus milliers na ba comédien, il y a des gens qui ont sens na été, aza nani, ba soit traité songi, ba soit benga kaé PD, ba soit benga ki ba façon belle autorité ba anakati ya Congo Liziba TV. Pe merci na ba tout bolinga qui finit pendant les ketchou, tozana ye Rémi Kovodor, pe nazo singa ba abonner tout bo qui nous s'abonner na Kovodor TV, vous avez chaîne ya garçon mon bien pe Jeanne encore talentueux, puis Jeanne encore bien. Merci. Bonjour Rémi. Bonjour Leketsu. Ça va? Oui, producteur il est important pour moi déjà Leketsu TV de retour, allez vous abonner vite à la chaîne il y a Leketsu TV, vous s'abonner parce que le film bien bandé déjà la production il y a ma casse bandé. Merci d'abonner tout au lieu Fungoli kaka bamako Panda TV na 2 jours maman 1000 abonnés, ça veut dire que chance un peu puissance ba bota mwanango étoile pe élévation eza ya nzambe toza toujours tokosa toujours musala. Rémi ça va? Kimia Rémi Binzambe. Ouais la prière. Biso toujours prier émission biso banda to banda on na prière sur Rémi comme biso na prière pour to banda maso na biso. Merci Seigneur, misama sanzo la mapoza malam. Papa na pesi merci pour yum to komisinga na esika oyo to sangana na ndeko na ngaleke tout okoloba awa Seigneur maluba to obimisa nyoso tu yonde guide biso tambe na bela ka mutu soute na bela ka yo po na yebi oyo salelanga na yebi pe ndengo zo memanga na yebi makambo ngana to sololaka naza fidèle na yo merci aux fidèles na parce que fidèle ya tango nyoso fidèle ya bitumba nanga nzambe omoni nzambe za bien parce que na bamto sala oyo baza bakisi baza makambo na bon temps tozoyeba nzambe il faut ko adorer nzambe il faut toujours kokomisa nzambe mais bon moninga propre belelo je la glodie et ça grâce à nzambe mtaro sala pesinga force ko lata kitoko apesinga force ko zwa mwa bozwa muke na sombela mbape batindela nga pona maman kitoko grâce à papa Paul Fiki pour FBT misalande bazo apparaît nanga bazo on doit simba nga jour di bala nanga Rémi Kovodor. Message ni opesa na bato ba Orlando Siko ana mission biso ba vérité. OK, message na go pesa ke balanda vérité ko vodo azu bimisa. En tout cas na obombelo côté nazo marcher lo côté nazo lukate ke na bomba batu misusu non. Nazo lukana bimisa ka la vérité. O stoki balanda ba émission ko bi ke le ke tu batu to la yo ya mbara ba bimisa ba vérité. Parce que tay ko vodo na vende na plateau oyo na obimisa ka la vérité. Kovodor, tu nto yeba Kovodor azanani? Kovodor toujours na milieu ba comédien, Kovodor tantôt tout monde on a ba théâtre, Kovodor tout monde mais plus Kovodor et loko susu ko réfléchir o ba ko ye ba ko ba moni pe ba yebie sur le loza plus buzz à faire buzz au vraiment et la motion le susu makasi à part ça déjà na kati ya communauté na biso na kati ya milieu ba comédien Kovodor déjà comme parce que là nous ça la ba comédien toujours bazala wana. Explique-nous d'abord Kovodor azanani tu ba nan ba ba Kovodor azanani nani na kati ya réseaux sociaux. Kovodor na bande ko jouer pa Marie-Hélène, na longwe pa Marie-Hélène na kena Élise, na longwe pa Élise na vandaki pasteur patron papa Serge. Ndi mutu azwaki nga akotisinga na monde nzonzi, tamba kotinga na monde nzonzi akindi ngamoko pe na sali be fort na ngai ndo moni kina ko tourner ba filmer boy na boy. Grâce à papa Serge ndi mutu c'était facile, le quoi théâtre, le quoi c'est donnant, non, vraiment, le quoi il y a encore le c'est quoi? Bon, théâtre, le que tu n'attends la vendre pas la viso, na monga foule, en tout cas, la linga théâtre.
Marlène bayo no sait que baluka bato en tout cas na équipe n'est pas Marlène mais na zoki des chances à kobimati mais d'ailleurs ba film moko na bandela ko le kananga au vu ko tala pe distance na za ina munga fula ko lunga munga fula zo ya katika savubu au moins là ba mercredi mususu be na ye na ngapete au moins ba mercredi mususu na keyo au moins kaka bongo mais na zoki pe na chance à kobimati na te parce que bimati on va passer à jaye à salima oui parce que patron to kutana na ye tant on a commis pas Élise na partie Élise c'est dès qu'il n'a pas là les pas Marlène na ibane mais na moi qui ba comédien parce que dès qu'il sort tourner film au monde a benginga parce que tant peu na okende pe bo film on to genda to kutana na papa Serge na joie moi na papa Serge tant to comme na papa Serge j'ai dit ah au joueur na bitena non je vais pas Marlène bo papa Serge j'ai dit ah OK pour me yati so na ko ma film na ndo benga yo to pesa ni bali mais ouais moi pour moi pe na beng pas Serge ah papa ah te yaka jour boy okende bo na passer on a papa Serge a ça bloc ya papa Edo et ko na top vision OK pe bon moi na pesa sur moi deux tableaux trois tableaux a ko pesa na film moi tout ça là qui to na ba Aida na ya Pecos film wana ndi que au sens que banda na banda musala ngo moi 4 personnes ba benga na pe na film wana ndi papa Serge abi abatu pe basengi yo ndo moi ke passer patron bande ko tanga na ndi pe obi ke na 8 ans déjà olingi musala ngo yo moko pe fo kotaka bakati we bagani ngamo pende na bundana ki nde na ki ko koma na International TV au première bagag ngo na benga ki ba comédien belé ba yaki to tourner allez ko fonga mananga tout yango wana. Pour les chaînes International TV. Oui, International TV ça bien, mais tout tika qui en nano, ngana peko, tout ça ina mwa makambo binakati, ya yokaki, ngapi na yokaki, ya omo to beki to ko tiro te. Ya mwana non, Evanda kina. Evanda kina on a dit que les autres c'est ça tout ba reconnaître les lots, non ba ebio les lots. Rémi, toujours dans le milieu d'artistes, on a rappelé bien d'artistes belé, on s'est rappelé Moussa Nayo, on travaille bien dans le groupe belé comme si au lobby. Rémi, c'est toujours un moment qui retourne parce qu'en 2021, c'était comment l'année 2020? Comme vous avez dit, on va milieu d'artistes, artistes belé, on va écouter un belé en 2020. Les nakaya ba bala, ya basi na mibali, soit bali moi, soit bala poto, moi ça va nous bala, ya moi ça poto, problème est les camboués, c'est comment? Bon, là, en 2021, vous l'ingéniez à la non déni. Bon, pour 2020, ma cambutu est le cas qui kuna. En tout cas, même bande qu'on a biso. Conseil to pesa même pas bande qu'on a biso. Pour moi, bande qu'on a biso, ils a rendu nini. Un sou par exemple, mobile aïko balaye. Un sou moi ça outil poto aïko balaye, on a qu'on a biso. To ebi ba ko, to ebite que moi si on a tia zo outil poto aïe. Et là on est dans un on a to ebite. Mobile on a tia aïe boy. En tout cas, tu as rappelé tes informations pour vous avoir en 2021. Pour moi, 2020, tu es bêti, tu es bêti, tu es bêti. Pour moi, tu es bêti, tu es bêti, tu mais tant que tu es bêti, tu es bêti, tu es bêti. Tu es bêti, 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 tu es en tout cas, 2020, tu es na katikati na monzamba kumiko mwa kimia kimia wana suka na mpeto mona mabala mais mari ki mabala musu epesi bande comme so pasi poto kolobeza pasi poto muta préparer déjà loko na ye ayebi kato c'est la jour ngo et comme après 2 jours journée moko o libala ezali sauter en tout cas ça rapasi na motema et ça rapasi mais 2020 même bande ko na biso to ba comédien même na bande ko bazo uta ba mboka libanda bazo ba bala bande ko na biso ba ke non ndenga bien. Voilà, bah, on a bien, on a battu il y a vidéo, la pornographie, bah, bima, bah, spectacle, bah, bima, et abusé na artiste et comédie, bah, sexe, on est belé, bah, comédie, bah, filé, tout vrai. Net na kana na 2021. Na kana bolo ba boye, leke. Au moins ba vidéo, si et comme on a ba téléphone par exemple, ngana bi ke kovonde na vandi bona kana moi c'est tout ça les loko ezapa na nga. Ba blom so ke zaki sentiment de ba ba sentiment. C'est que tout tika no ki sentiment wana. Tout tika. Au moins, moi, si vous comptez que y a un obala, mais moi, ça, on même ça copie vieux. Mobile, vous comptez que y a un mobile en gros, ça, on a bêté, mais il y a un gros salon, ma bête. Faut pas totalement bien la vidéo, on a mis sur l'équipe. Au moins, ça, il y a un côté mobilité, un côté moi. Si on a un côté mobilité, si on a pas mis balé, on a vérité, parce que c'est au mais vérité, il y a mis balé. Bisous, tous aux gangs, mais vérité, il y a ngande na vandi boy moi si ndimta salingango moi si benga vandi babiki mobile na ndimta salingango uzomona mais en tout cas 2020 to ya bana makamususu 2020 to tika nanu ki songi ki mabe to tika no makamutu ya kibuzo boy le 2020
qu'en 2021 tout le cas est sikana. Il y a aussi des artistes parce que il y a trop d'artistes. Ceux qui peuvent appeler jalousie ça entre ezali les na kosa yote na milieu théâtre qui sont ezali qui m'a bépé ezali. Pour l'on a moni yango pona nini ki. Omoni et l'on a eu mona ki bon et ça il peut bien besoin les canaux tout à fait banane balinga abatu. Pour nga na yambi bapel ya mabe pas d'acosta et pas batu. Bato pour taper oui bata théâtre. Quand à Davina, autant la peine à boyer, peine à qui est mon fille, oh, mais va sur la Davina bien, tu es au colo babouite. Mais au moins, la qui est pour la bouée. Inati. N'en attendez à colo banande koana qui, au moins le lobby, oh. Bon, les bossons à tika qui n'a pas pour la bec qui baise. N'a on est causé aussi ça m'a baise. Ah, et au moins comme le bac à la bête, on est pour tout babenga. Et koufou, par contre, sur lequel on bête à Davina. Oh, kaba, comédien. On bête à Davina, bon, c'est à terre, c'est normal, il a qui baise. N'a qui n'a pas un bon. Mais 2021, tout l'ingana solo. Voilà, merci de votre tour. Lundi biso à Nakati à Congo Liziba TV. Une émission à biso la vérité. Le quoi déjà au côté pe na sujet ngo, to ka pe to côté pe sujet on peut aller parce que sujet oyo pe buzz oyo pe tomboli sur Rémi lelo. Union soyez ba qui était à yebi ombala moko. Ko s'attendait c'était comment? Retomber wana bikambo wana tango salari parce que dans attend tout n'était bandagine parce que tout déjà nani d'Acosta a expliqué biso. Et ça qui charge neni comment la que bossa peut-être non a révélé ça mambo on a été charge wana pe les jours là et ça qu'on dit grimace pour nous ça pour une mise en qui nul tout nyonso oyo a traité qui remis na bandege ne zaka channel vidéo et tozonga juste après ndenge remis sur le baquet na republier yango et tozonga juste après ba vérité nazo filme bino momotika nzambe mama nazo filme bino momotika nazo filme bino momotika hey oh bazo pesa mama oyo kate na filme bino ba vérité tu vois net nga obike na publier boleki ici déjà nga mona ke moi jar moi sens mo mais ce temps bien mo be que ça buzz retomber obike on va traiter ma be mais ko yo charge wana obanga kité les qui n'a constaté au moins la vie il faut tout la vérité vérité ça rappelle bien au moins tant na zaki tant na bane musalango en tout cas na ko mimona mona ka bongo tant pe na ina monde inde na ndiko ça ba filmer nanga en tout cas ba appelle les autres bato bazo féliciter ba filmer mais na charge ya loko yo songa mona vana ya ba leke ba charge on de te bon so ba mi kumisa ke yo nga na star nga so na mi na ide ki pas leke nga bien mais leka kumba no pour leke na ba leke yem ta ba na ba charge za makambo amema ngona ndeni OK leke na ko sauter na boake loko na 18h na ibaka à 18h 19h tokomi 21h ba comédien o ba yebiki na Nushka TV za kuvu pe ba yoki ba yebi ni ba comédien mais bien sûr ba comédien Marie qui songi na bango Marie qui mutema be na bango ba linga na sko makasi te tolo ba na vérité ba linga na makasi mais ba bo makame ba linga wana sko na ko na matanga ba tondaka déjà bon maintenant ba tonda na matanga vende ba bolingo boy o sa tike journée wana mobimba tous les comédiens autour to yebi tala Maxi utabenganga afinginga na afinga kuma be ya mabe Maxi bondoe mais tanga yo bakita ki beza benga ko votu kalimbisanga tukakanda o senti que bon me marachage lek bon me marachage obi kina kokite mona bengi da costa na même na ba voice on téléphone nanga na lobi na da costa na bi coach nena zaboy pardon ngako na ko kaisute da costa patine nga voice abi kovo omwe loko wana so yo bimisika ngo to kata na katikati mais maman tina suka parce que tout la bimisuba obenga yo kovo sali bien David na nenga mona na kapena akoza wasko batapoto kovo David akoza ndumba boy point nini ya kumisa kaya mo sali bana omwe ba bisusu kuna kovo sali banso omwe ba ofinga
surtout yo za kovo mwindu boye za libandene ko telo na prison en tout cas ba tu finga na bandenge belé na ndenge belé qui peut écouter za ki ngo to bombela ngote po wana ze loko ba finga rabiso chaque jour za basala c'est ça oui o kuna finga yo pede o msuku tu eza na bi ki yo ba garçon mobe eza numéro Canada ba bi kovo moni yo no za boye tanga mutu na okay to ya Kinshasa to sakana to publier yo en tout cas surtout ba lo ba nga yo kana nga bango o mo beke ah non ça nini so e mo na mo na mabe ba Belvis ko mo benga o santi ba Pierrot na ba Oma ba Papa Serge o santi ben ko ba comédie pe na ba telemeli aussi ko yo mari ki ma bebe ba sana ba ona kati wana mais ba telemeli yo ko vo yo so na vaninga mo ngabite e mo na bi na lo ba vérité e mo ba sa benga ko vo ngabi basa zela na zela e mo na bi basa zela na kati na bi na sa ba sa vérité ngabi so na bi sa vérité o bo majango te malamba tika la ka bongo e mosko na vandile Belvin lesko abenga bela bisanga kovo abenga ngana numéro na mbete tanga bengi Pierrot abenga na bite ko Pierrot za mutu na ngai fona na bete ya Pierrot makati ngobo to Pierrot abenga na mona ga bela boya ko yamba moni yo na bimission na motema na pesa tia yo ndela lingela ko kovo so to be fa lobi na bonda ko kaso ba comédie pa lo ba na bongo mabe ngabia te na sambité na koti na groupe to sala ya biso tu wana bato sala ki likam na tindi voice ngabi c'était nde na zabo koti to stopper makambo ngo na ko kana ngali sute na ko kate ko ta bikovo o mena mito charge likambo eza yo so ki yo menki kaka so yo ka lobi boy yeba ke makasi ya eloko wana ekozala te ngebi pose mo na zongi mo nani Mumbaya benginga Mumbaya bikovo na yoki voice to tinda ki meneza ka linte na koti tikelo ko sala wana mema charge wana ngabi Mumbaya mambo sala boy wana sko to edaki etombeki edaki mardi sko ba ngo ba ki to bimsa vérité wana vendredi na samedi sko na tali sikoyo distance wana na journée moko na wana kute beli singa mutu sko so te distance wana mo na fani moi d'accord binga d'accord ska sala émission boaka ngapo mona ka ba na ben caméra na ngapi papa yaka na bandi koloba bon moni libala wana da Costa na batanga na makamso ya lokuta na ki obimisa ngapi bo tuna da Costa na libanda tanga zo beta Davina mbata pa prise Davina mutu ke panzani pona nini obike nazoloba nazana nga à l'aise ko tona yo kokota na moral tanga da Costa en tout cas da Costa za bena kota solo meto mbalo ba ke mutu sa elo malamu en tout cas merci beaucoup na da Costa pour lelo yo leketu soki bato bayebi Rémi Kovo d'or ebele bayebenga te même sur 600 na kolo même sur tata 10% bayebenga mais lelo au 600 on a sur tata 80 personnes tata 70 personnes bayebinga grâce ya bezwana en tout cas bato susu lelo batongo toya quand même na témoin fimo benga bina Kovo na yebaki na yote na ko yebona base pe na kumonta be émission na yo benga moko pe na vandi ongali kama malamu na bomba na teleke na bengi ba lobi na loba dakosa ko lobi to na tournage pa na esi ko sobi ke loko na be émission na pe ko mo zo pena moi à lire par rapport à loko en tout cas bomoni kasi yo mtonga ko bimisa en tout cas ezaki ebele ba benga ba lobi ke bo sa ba je ba tuzo esinga ke dakosa futi yo so $50 là que monde to vanda kaboye yo yebi kutu yo zanzamba base po bibo sali ba base oyo batu oyo ba bisu ba olo ba katika ba loba là que subino sali ba base oyo batu batali pena ba bia te loko na sima ba yo ba mwiza base so tant muta benginga po abisinga ke na bita so ko tamba ko ba ndeko mususu vas-y ezaki fa mura ne mta sala ngo mura ne fa sala ngo parce que d'accord ça tali habité mura ebena ba comédien te ko vuyo ko ebena ba comédien yo ne toke nango bien pourtant ba comédien ba mona ke yo to sala eloko wana opesa ba passe na motema po ozarana bango sangana bango ke na ba tournage na bango parce que na kana eti kota Davina assez prota di Camerounais bon Davina ngai kutu na obangela Davina tant to sala eloko tant na pilier ngo po to kana ke mwele to koma to bandima moko to bandima moda ko to kana ile to kupanza na to kutana ka lobby nango Davina pa yebenyo ça to mwana moyo wana na moyo wana to zaina Davina na ba totaki moral mobile na ye te Davina déjà bon c'est moral mobile na ye mais ba ndeko na ye nde ba kiti tellement que zaki beta tika bi bandeko na ye ai ça wana ba sima ndeko ne pe kuta we sabona sima pete jour à tournage ya suka ndai ko yana ndeko na ye so ndeko ne tanga koti batali Kovo ndiane so so mwiki zaina mo base tant on ba ki to kotika nga oyeba vérité David déjà bon c'est na mobile na d'accord ça bongisa ki déjà grâce tembo abongisa ki déjà au moins to zana ezalo kwa ke bo préparer guerre mobwe na guerre on boyebi ke makambo belé ko bima na ma guerre oyo en tout cas to zaki pena na to yeba ki tout oyo ko to sala ti to longwe place to zaki to yi place bitumbe sala maki
toyebaki nande tokabwani munda mwana mwana talisi parce que là tokomi nde kuna sona groupe tokomo bengana ya yo comme bien nga comme bien bon d'accord c'est écouter la question on a publié loko écouter la kika wana parce que Kevin Kevin a été parce que Kevin ce que on a publié loko à quoi ça abonné na amoni mamo eli parce que tant eli a ce que ba fiba zaina bon mais tant que tu as publié mais quand d'accord ça soit yo qui ngo so d'accord ça peut ayi ba déjà na bango tout ne ba so d'accord ça landela bango et moi monsieur Kevin a bien on yebisa ngoye ma on film ça da kente ko lobate tika ti ba bimi na bango d'accord ça bi na on ta la bango ka bo moi aussi j'ai été invité mais so vous c'est dans na les que yo la qui invité Bozaki belé. Fifi, bazaki belé. Entre pas bazaki belé. Tant on prépare que devait que batant so baye. To ça fait même moralité. To ke to baby c'est loko to panzani. Pour ebi mama solo. Tant peut to ke to sali en tout cas to zonga yi na moto. Na tant on se content na moi qui va retomber. Là que tout. En tout cas aussi porte arabese. Butu mo bimbana la te ba pele zoko ta ndenge na ndenge ba. Tant on ce que ba téléphone zo kama na minute. So le temps on a bien ce que Davina. Ah, non moi Davina au téléphone au karma. So Davina tant moi m'appelle dans WhatsApp pour rappeler là. Kovo, ça va qui mes allés. Ngabi ngane na retourne so qui mes allés. Habite ga kutoa. Téléphone na tombé. Mais na okanga ngo kaka. Na so na fongoli kana tani na okanga kango ngabi OK. Akoyo za bien ngapi na bien. Pour jouer en wezaki il fallait que yena d'accord ça va tourner pas si là. Va tourner pas si là. Mamoto vandi pe wana. Beka mayo benganga. Omoni mama musali. Omoni pour nini boyer pena bona nini boyer to en tout cas bossa na vino en tout cas et là ba comédie ba loba ki pena ba silire na kanda to ba maswa ku ba tomboka ta maswa ka singa mi la panga piro ta asinga omoni yo na ba film no bossa na vino mobimba biso na Omar en tout cas ebeli ba loba ki na vandinga mona bité et loko ko zaki elo to mimoti na suka to mema ko zeti na suka na depe. Parce qu'on a un côté de chroniqueur, parce que vous avez un chroniqueur. Et on a bien qui on a à peine un ça qui on est. Les que moi est-ce que connaît il y a pas côté toi les bonso. Ce que les pas mes amis. Les que tu les normalement ba pelle ba na yebi. Na lui qui est déjà loco d'abord tourner na pour les locaux. Ma kokole na yambi. Là avant yo benga na bana so na ma coquette. To coquette ya benga atuninga no bi coquette ba ninga be mi tourner chez za lobby. Ngana bisi za lobby. Abo mo sali bongo pona ni tant na muka bona kati. Ba peine ekoti. Kamisa meleke. Théâtre en retour. Le tourner été le temps bêté ba comédien ba opé au benga ko voto tourner ba benga kinga ba opé ba ko voto salma bêté au tourner té bon attendance que ya si la na d'accord ça qui n'est pas so de tourner si la bon na mi jane sombeli comme kendaki ba kendaki mais non quand ça kendaki habitant à komi ba zongi sai ba mo passer là ils on a pris ce tournage pour monner le gars il meurt na bango za bien té OK pour ce qui le gars moto mo epé là qui ozomona lengetu pour qu'est-ce que place mo okutani ba bi ko Davina ami komela epé namté bon et là attends tout ça liango to yeba ki nyonso tu ya mabe to ndime ko fingama to ndime ba bimisela biso ba makambo to saka ya privé to ndima ki nyonso tu bon avant tout ça là mo d'accord tuninga abi kovo est-ce que ba ke loko eza munene ngabi c'est oui loko eza munene na yebi o koko mema ngabi na o mimango bon na jawana tu as une photo ya moko ya yo pe ndeko ya yo o peut-être à Rejak na ndenge na ya lobaki o peut-être c'est ça qui était mais je pense beaucoup de mes attentes na habité si c'est quoi et tout ça juste après ba vérité emi boni ata yo moko samsima nini ya ba vu otoni bato bazobunda kuna Davina c'est une femme mariée ayaka na bémission et puis azoyebiso bien olingi obebisa le carrière et tout yo siko okotisi mpona sentiment ozala quand même na mwa sagesse attention intelligence eza mwa sagesse oganye nini ozala na mwa sagesse osaka makambo kaka te lokwa mwa bolole moko boye non tokoma famille obengaka bango na banini nao bayaka na batournage nao okosala bongo te surtout Davina c'est une femme mariée elle ba famille na ezomona basemeki na ye c'est pas normal eloko osali bato nyonso ntaka bacomédien nyonso bamobenga ngai osali propreté osalaka mwa différence osala boyebi osala te botika oyoki la gentillité et puis ozoloba bien ke opublie vidéo wana te kamata ozwi mpe opublie yango opartage mpe na bagroupe okomi mpe sali eyindi bitumba Davina na grâce te mo baowelela na costa et c'est normal bana bacarrière oprotégé parce que oya baofilme na Davina bakomata nde oyo oyoki elengi totie kovu wana oyoki yango bien ba vérité
Voilà, tout le monde a dit photo, il y a résine à audio, c'est un ami. Mais maintenant, on m'a dit à l'obéla qui on a été. On après ça qu'il y a audio à résine d'elle. Non, les bons mes amis. On m'a dit les camousso et puis. Tant on a vu que les questions à Moutunanga. Les qui n'habitent pas à Moussé, on a bien appelé les questions. Les qui étaient les camoussa, les questions bengenga. Tant on bengenga. Oxilikaki. Alors, Rebo Salibon pour la ni baba comédie. En tout cas, Oxilikaki pena. Na soit réponse à ni. Ah non, les qui tiens assez non solana yo. Tiens la sur le bin qui Remo Betima B ou Betima B. En tout cas, ton Mugaki. Pour la minute. On a appelé ça Barési pour toi ça l'émission sur yo. On avait qui exactement. Au Tombogaki. Barési a senga vidéo. On a publié qui wana. Pour Asani. Na yebite. Na minute tu mec base nanga na kopesa na te fo ngamo batuba apa batuba yiba ki yango pananga ngamo na telo kuna bisa zela ayo sela nga deuxième audio otoyoka otoyoki wana ba audio wana nde alobi tanga lobi na mona na peta olande pe ka te pona ibe na ngisa base na comprendre que muninga msusu amo kanda papa makamone batu ba obenga na tu na mona ko boye c'est normal na yo vanda boye na yo mona ba fan. Pour déjà partir vidéo on a combien de fans partir vidéo on pour la numéro nanga la combien de fans nanga ba ko benga pe selon ma ngamo fan nanga benga oh mais nani ba risa sali direct mo kuna azolo ba kiza lokuta eza filmer na bango moko boye yo kosibiso azolo balo nga bien OK na continue direct ba risi quand on continue ba risi connexion nanga dai mabe na kati nga bien na kesu na plateau nanga bien na moni na bando benga na isusu o kovo ba wika ba mama ndi basaka kovo mais le nyani ba risa solo ba kuna bona ngabi OK na sambi pete kana butwana bimi na kena plateau na tie direct na ngapi tie titre nanga una ba loba na puta kovo na yo bimisa vérité tout na esko ko mi moni sa penanga moko tant na ko mi moni sa na bandi ko loba ndi batu ba longwe kuna direct na ye ba bandi ko yepa nanga nani batu ba ko finga pona tie pe moment t'appelle maman direct ba appelle les okota ba so en tout cas ba finga ba resina ba ndenge tout na bandenge tout na kota ki opo eza likabla biso to sala tant to benga ngo base na lukate mutu mo boye kuno sa elo no mo be so sa elo no c'est normal pour le pesi na ngo batebeli ba vina ba chaîne na bango c'est normal luka vina on ngo luka vie mais ça te yo banda okiko koloba makambo boye mais c'est ton frère parce que na moni ce qu'on a il est besoin ba guerre froide moi na 4 parce que il na mo comprendre parce que tant alobi comme o peut toucher a peut pas il y a ba comédie o biso to le pas wana mais pourquoi il bine comme rando mais la question au même to vandi boye. Tant que tu chaque yo. Zoua, oh yo qui la barési, je sais pas. Zoua, on va t'en répéter les questions. Na ko yo qui lo zoua pour les questions na mutuka na ibi les questions azana de chaîne ils ont pesa makambo. So mutuka na chaîne moko zoua ni mutuka te otama makolo kwanga. Non, quoi, bon, tu as mais ça, les producteurs matures, sagesse. Toi, tu as producteur, oh Jésus. Toi, tu as producteur, pour moi, les que tu as na vandi, na benga ma producteur, tu sais, va na fichier ou l'extra film nanga. Ba comédie, ba yo jouer pas nanga. Na bemi si mbon frère poche nanga. Na benga ba tu jouer pas na dépasser pe tu mbon yo yebi les que tu na za ba film nanga tu va na ba no kota ba film. Imagine que na Nuska TV, non na koti ba film nanga to na tourna na frère nanga beaucoup. Producteur na film moko oyo koti singa ko funa ko fana ko monter à parti na bien lobelo mabe na ko sala ngote mais tant yo yebike wana sa mutu na yo mais yebande ni en plus pelo na moni mabe nde to vanda raboye mutu na patron na ndenge na ye patron na sasa ni to ba nini so to zo atamo ba 50 fois on zamba o pambola rabiso na ngo to mi benga mi ngala na patron point yo ko ko ki ko répondre ngate otindi bana na yo omona po so ili kamo za ba résume mo vana na caméra loba na ngaboye na oyoka mais tant ba noti na ba na yo so bana on peut ba yo répondre nga mutu on ba ke ba résa le qui on a succès yo tu succès aujourd'hui ya nini ya base mais les que tout monde to vanda ngaboye mutu to luka succès na ndenge na ye so na moni kemsu par exemple na théâtre succès na ya quitté Nathalie par exemple na ki journaliste na nga succès na nga yete so na bien na base na nga encore yé na osani on va profiter na na profiter na base na ndenge yé na moni pe émission na ko kende eza fier na nga moko succès na nga ma base na nga na luka ki etombolinga mais ça te yo tinda bana na yo pona yebi ke timwa na aleka na TV azwa makasa ko répondre nga c'est que yo ne ba réseau tindie
mais soto otindi moi na zala tana été pour na fula moi succès na base et location na kabela inda ça faut bon maka moto parce que yo peut-être jalousie parce qu'il y a déjà les colo à sa émission peut-être yo salité bah ça lobby comme on est lobby si déjà na carte ça monde entier les problèmes moi joue à na rémi parce que les autres joueurs on met to vendre raboué et ça la bien les que ebinga bien na habite so kolo bango wete les que so ça le malam na yake pa na yo al mona tuke loko wana les que ça va filmer ngapela kumoza ça va filmer mais pourquoi pas les que tu eloko no sali wana en tout cas ya super mais poni na on la saki motama mais les que moi so tambo na camarade amono so mutuka na biye pas na besoin mutuka wana amono sali terrasse abiye pas na besoin terrasse wana amono so somba ta kitsa ndako na obotie boye ye pas besomba c'est ka camarade mabe c'est kaza camarade mabe mais ko traiter ba rési moi mabe kaza mutema non na lobby ke soko za na camarade ni tous à la bien ba rési mo bisike belé à la question ba te belé na ebité ba toujours la biso na ba vérité oh c'est que au monde que ça na joua pas ba rési non leke OK bien avant de rendre en chambre salon ya munene amataka avion a boujaka sala mo belé e ba li pe ko leka yo avion pourtant tolo ba avion tolo baté leke tu pour ngato tolo ba avion déjà kutu to tika nan oem susu na biz na ngana ba rési mutamata avion zati tozo luka nde to mata non to comité biso mi bale mutamata avion zati parce que moi nanda leke tu mutu so ko futela ndako à $300 mais ngana futela studio à $300 to futa prix moko emsu yo laki munene ya ndako otala ke emsu sozana bandeko il faut ba vanda parce que ngana ndimi na vana studio pona biki na zanga moko swana mais na sepeli place wana pour nini ki na lingina va na studio wana ya charge bandeko na zande mona yote mais ya to lobité ya zo charge bandeko na e so nge pa na biso le pe koleka yo bozu na ndeni ndako nizana ba sabe za ba kisa ba difaminene pilonyo sa minene ba reza zanango ile ke so moni pa na ngai o zo apetan rola pa ba rezi o moni pa na nga ngai so na lala ipa ba rezi oui o moni leka tu o moni ngani na fandi boy mutu oya za bien nanga atatu bebani na ko le ka place monte ke na lo ba wete na nani pa leke e ba ba rezi mukolo moko ezaki ba seki na za na ipeni o moni za mbule beti pe na mbule e katana te ezo katana te nde na lala pona ko boya te na lala ipa ba rezi mbala moko olamba ba madeso kuno olamba ba misa oh même madeso za télé réalité ba resine na ka na lega tu na boye pa no bolobi na ko bo to sa télé réalité mo boye mais yo lamba sikoyo e ateke na lambeli yo mo ko to bandi o benga rebi mukebe na ba rezi asukoli so ba sani elo mani na sala ngote tuna ngani leke moni ngani na fandi boye kala ndako biya muye mabe wana molala wana oliana leke tu zana bisa yo moni ngaki minde na fandi boye en tout cas na rateti elo sunza masala ngabi yangwana leke tu ngaba na luka makama minene yo yebi kutu bien na osaba film kutu yo mwana leka tolo banga yango yo be film on za place au côté on te mwana nini boye point nini ke o mone pa na biso babota biso nef na nef wana ngana di pasa na to abana ntuka nga bibe pa na biso mama na biso na paso ba tu na nga yango yo so elo ni obimeli o moni tellement que yo bi ke biso ka to lingana biso ka ba mona e pa na biso o mone lelo na vandi boye so na bina ke pa so bo pesa nga so so bona ne bo pesa ba blo na biso we bande ko na nga ba ya na nga mama na nga a obimisa mazwa yango ozo mona ba opesa nga mais pour ani ke biso moko da to linga obimi nzamba pamboli yo pe ozu esika na yo vandi oza l'aise en tout cas te na ko tumisa ba famille te na moment on eza ke ngai nde na somba nde na kendi na ona pesa mama na sabu mais mama kuna nde nini ke okay na mbongo te bozo ata 50 pour na ba famille ngam lelo so 50 de otine lelo lobo tinde yo zo ta souci mama bakati ko za mbongo bongi na musalo salaka yango mwiki na taka ke emso benga pe na mbongo te mais emso pe na tout ça na ko za na pete $20 basenga mais na répondre mo na mbongo te omoni ba rezi na bande ko boya makamna e banda kala imagine ke na zaki mardi na tournage nanga makalunga benga remi bowe ni na ba rezi na c'est non maman na we le hotel abi na ba émission na bino na émission ba rezi mais nde boko mo kende na ngeza kitoko te makalunga za mamukolo aza yayo yo to respectaka aza yayo pe ke boina boy ko tanga lobi loko wana leke lobi na vandi we gas welo atindeli nga video remi na ba rezi bowe la ninga ngala ba rezi ko minini na koti na kata video wana liboso na bande ko comprendre ba rezi po na ebeki za base nga mom na lukaki parce que tout muto lo bananga en tout cas na mema kuze yana nga moko na mema kolo nga moko mais so na moni ke na sima ya base wana ba rezi ko moke na ngoma be mais mo salité mais ko koleli ka mano point bon les pommes zanini la question moi de to vanda raboy so nga na sana mutu pourquoi pas ta on a publié vidéo
po ni ba comédien tout bino tout bolandenga obiki na Nushka TV mutu ça ta pas Rémi pour ça tu as deux personnes n'engana ko sabino ke ngate mutu na tapivier mais tant boy binga boy ke zakovo et andenga moko peke soki na moni mwana moko boya za pembe na barezi aleke mission répondre nga alobi moi musoba moko c'est que ba na Hollanda yete na Hollanda ne barezi bo benga ki était tant que frère na yo masa na yo barezi na benga ki était mais na sele ki des vidéos na sele ki pena audio kuna ba ta vidéo audio na sele ki pena audio pena na bi barezi na lobeni pena babe na bi barezi loko luka pa na ngai simba te gero luka na okokate pour gero luka so to kena musika to kena musika mais il peut répondre au thé aza monde silence bon les pommes anini omoninga pende na fandi boy leke tu poza kati omoi ba vérité omoi lona yakao na ki pona ba vérité ya business biso to sala ki ya mo na sens que no koti pena kamba leke ya ye otoninga pour ngamo pena vanda pena boy na répondre ba résident aux temps na te pour la minute obo matabuki tana na succès na so moi succès na base wana na olinga partager na ngote go partager na barezi na 600 ata beza ngo barezi bia sa kalikolo mais so za likolo wani za ye mutu omoi barezi luka mutu bakumisa yo na ba yele ketu omoi so mutakumisi onde bien omoi ngani na vandi boy na mi kumisa mete na lo tambo na ngaka boy mais so batu ba pela batu ndi na ozwa ndi na mona kia na poto ba benga Canada ba benga Londres ba benga mboka boy mais yaza na mwasi yo chaka yaza mwasi yo chaka boy ba reza bi mwasi omoninga ayebi bien ayebi mwasi ya tindela ngambonga ndako ayebi mwasi ya mona ye ayebi bien yo talo ba ngaki remi chance ozwa ngwa pe pesa tanga te tolo ba pe vérité Jana, abinine. Pour y est bien, tindela ayebi $2000 ya mwasi tindela ngapona wanda pour en tout cas chance ozwa ngwa pa ngobo ba pesa taye pesa patanga yi mais za chance so mona yangwana nga lobisco onga na yebi so tant yo lobaki yo e komi ke mamu ya yanda ku mamu ya basi boy na boy like mwende to vandi boy to finga makana bandenge tout parce que moni basi balinga na biso moni basi to kana bango ba yebi da monde na biso même ngabo go bande ko na ngam so ba benga batali bezo remi to musala mo yo pona ni nesi bande ko na botala ka théâtre na kota na Nushka TV botala ba base na ngati po musalo ezanga bomu na lingaki on botika na finga bande no finga na bandenge tout na yebisi bango mongo take atali émission au débanda mo sa débanda la sala ki abi meremi fiwa ndato mona no uniforme abi bola ndati émission batutu ba osala fiwa albini non moi ça débanda les aolo baka par rapport ki motama be ko vonde na sali bo na boy omona na ese bola ndate bola nda oyo ki ngana oyisa bino bande ko nga omona sko na bongo leke tu succès ya mukie kako po limwe liboso na lobi ngo vecteur na bomba na ngati na yebana na ngati ba biso to zaka kem so atamo 4 personnes so ba bengi on kato yebani te ata bende ba to ba benga ngape boye so so remi félicitations na yebani non te like po ba succès so bino ba leketu bo sana biso to sala yango te po moi na vision on dit mamu on moni soki on dit mamutu on me sera on dit mamutu et ça va bien on dit mamutu d'autres collègues pour sauter barezi soit dans succès les enfants jouer barezi soit dans succès na ye eza ya barezi so pas na mbongo na ye eza ya ye so kaza na ba bien na ye eza ya ye mais excusez quand na mabino osali le ndiko na barezi non senga barezi ta so ko lo ba kutre pona ba fan na biso par rapport ba kantsaka ngo eza BST ba lobi wana ndi na senga ngaki vandi boy na senga barezi leke senge wana ske to yiba makambo ngote c'est non mi ba limité film na banda ko lexa film liboso barezi barezi banda ki journaliste liboso nanga nzambe yango wana mais conquérant na binoka conquérant bika barezi na remi pona ni va ba guerre ngana ko déjà ngabo critique ngati na sana conquérant tinga na YouTube ata bimina mitu na otala kaka non j'ai pas le temps j'ai pas vraiment le temps na collé déjà comme responsable nous devons pas Camille tozobala mais bisayo papa Paul Fiki pour maman Nathalie Fiki pour abi ça maman na longa pour ça so bien nasi yawe mabanja otindela ngabe non za Turquie yawe mabanja na Turquie atuna kipe kutu yawe mabanja ala lusu yawe mabanja ngo yawe mabanja so tali bon ala garçon so la bien garçon noir za boga ko leka ba garçon so Turquie yawe mabanja ila bani akomelanga kasi po yebe na yuta tunenga na remina ki ya leka to singa yena gabi bazo ya ngabi wi ba o ya penda moi prochain dans na Turquie wana to yawe mabanja o ya ki momba ya Congo les ziba metso banga so okima te leka so mo fongoli motema fongola kolanda
banda te ke oba okima omona pe bokepe be bozongi pe tata kimi na emo zampu nga so kisali mabe liba bezo la si partout ba liezo kende zo la o risque Jonathan za bongo te Jonathan za bongo te moi mala pena comme à part yeto ya personne mutu mo pa ko ya lisusu voilà to bombi kaka parce que Turquie to zawana après kaka Saint-Valentin bana Turquie les quechua zawana merci na yo moi pe biso be batakento po ko makonga pe na ok Turquie oh Jésus c'est quoi parce que ils ont vraiment sommé sur les cambo ba o ba ratapi makamto mo la nga pe na ok Turquie voilà ke bato ba rakento non arrête de traiter de barisé bon nga te ko mu tute na bi ke ba garçon ba rakento o mende ba tika ba Turquie bo o mo la pe nga pe na ok Turquie même si je peux aucun dossier qui peut venir à pété même si je peux deuxième voyage na qui pété mais c'est compliqué c'est un peu déjà merci Nayo Rémi au plaisir biso na mambe l'équipe moi je suis membre Gabi parce que déjà na mona Gabi bossa qui une vidéo pour le c'est Gabi retour et retour mutunayo à sur l'arabien merci na comédie tout bolinga Kevin et pendant les Ketchou je vous assure que na promette bino bah tout bolinga Rémi Kovodo allez vous abonner na chaîne Kovodo parce que tout ça me chance na chance ou ça marbe et là on va nous boya guerre yo na barezi parce que ta na benga barezi pourquoi couper cet espace wana na boya ke botika problème yo na Rémi boza ba frère parce que tozalaka ka mutaye poussa na muninga mso vanda nga j'aime nga linga mutaza lever atomo parce que na kana ope opesa nga makambo nga pe na opesa nga tozalaka na yo omoni nde tovandaka boye Est-ce belé pe kutu ko tata mais les questions so ah boni mwana ah boni na ngona yena ngapi village panda pe boni na fa na ngapi na beni pe ala na kina lali tozaka na ba défaut na biso tona ba makam na biso mais ba makam na biso liya mo na lobi les questions na vite temps ko répondre na makam na question tuninga po o moi le on est vendre la boy et par exemple même sou na ndena zakana mura le kana style lo mo ma be na kombo le question obenga munga tolba ah kovo mendeni boy bona boy ko pona lingelo ko ana te komate munga so ate stopper komba leke jamais ya to kende bien de to kende bien poni ko mwe muta malamu akata bongo mais yo tango ndimi ke mwana na lekani a mwana ti a comparer na ba résinga na to bana musala ndela monte ba résinga bana musala liboso na merci on arrête là. Ok, j'aimerais parce que bien. Moi, le message n'a pas tout Orlando à Nakati à Congo les Ibati. Parce que première fois, non, les Kanakati à Congo les Ibati, mes numéros nayo, dans pour ça, aussi la mobile film, au pouvoir la chaîne na bango, au temps la chaîne na bango, parce que vous êtes capable de savoir faire nayo, nabi boulot nayo, nabi maramé, ça veut dire que ça sera de meilleurs, ceux qui m'ont appelé ces mozunae, au salaire de meilleurs, quelques dédicaces payent un numéro de téléphone. Merci beaucoup, merci Bena, les questions de Mbinga na plateau, en tout cas, ils ont quoi. Obi esi gango neto banga kai eza loka ke ba isi bino kuneza kasho ko yozo ko kota kasho na mozo banga eza central en fait to na bien nini so ko leki moi so to leki awa to banga ngwa ekitu banga sara bantu mais so ye na kata ngo yo mo vani mais ils sont normal mais to banga pour nini pour banga sara déjà bato a toujours de ça que to kati c'était pour kati peso ya na linga ko kati na yo faut beta biloko moko be convaincre nga parce que mutaba le kati Jonathan il faut convaincre nga ya pra ya na kati to bungo sare lo moko ya makasi na zongi sosiko lokwa ndoke sale lo mo e convaincre nga ni bisanga siko pona ya kubeta kati na yo ya wana ndisko kati wana la ibi na parce que na zonga ba début en tout cas merci beaucoup na Yawe Mabanza tant to baki molata na photo ya Mabanza ngo na l'action balobi bato ba la tabazana moka moko Yawe Mabanza na tinga pela ba vena nga ba valimbala bazana kata Turquie agence valimbala cargo mamutu tout biloko to ya kanaki eza grâce à valimbala pe na bote vena nga sele mangaya vena zo ya bana Turquie ba yana bango ba Turquie mais les que tu atterrissage là inondé pe na bosalité les sous à fifi miel petite ya vie mais que ma banga na metana mo boto linga po za plateau na o na zo boka Yawe Mabanza lamba ne lamba balobi ba latsa na bango mais Yawe Mabanza so ka bandio la que tu nga za ba otunu ka batai pe atinde la mutu no tai na nga yo nga za mo na tali bo déjà ebitai na yo yeso atinde la mutu teke atinde lo ela tamite ya so manga bela pièce na atinde lo za yo moko Yawe Mabanza lamba ne lamba na peso mbote so za li aza recherche na mokili tainanga quand on a les questions les bombes ça passe bien pour comprendre soyo ko ba moto ba auto bolinga nga bo s'abonner na Kovodo quand les questions lobi Kovodo na ozongi la ko ko ta ba filmer o tout mona ki na tourna ki wana na bo sanité Yawe Mabanza to kana ki déjà na bi que première film na ko ta na Kovodo yo ne to tinda mbongo ya ti danso ba bilamba ma bi Kovo pona yo na tinda lo na mbongo kaka na ba passe na ya kabara na ibi na ibi to sko net na za ino na zo yebate na micho na ya tsiki mais
Bon, je vais prendre un logement, un appartement. Mais pour ça, bien oh, je vais prendre pour toi le logement. Le logement, comment? Oh, bon, quand vous avez une chambre, salon, cuisine, la catering, suite. Il y a appartement, je veux l'appartement. Bon, vous savez, parce que c'est ma première fois. C'est un peu de zoom, là, comme moi, je suis allé au Vali, tout ça, là, et on est à l'oussou, c'est David quand on est là, tout l'oussou. Bah, j'ai tout, bah, bien sûr, bah, il y a un appartement, qui l'a un appartement, m'aurait bien. Chambre, parce que tu as 4. Mais auto, tu as bien, tu auras mis balai. Parce que, voilà, je m'en ai dit, papa, vite fait, tu zones, tu payes, village, fou, moi, mais après, village, après les 15, ouverture, le village, panda, bisous, ce que tu es Turquie. Pour nous Christian Yahweh, lui c'est mon pote Yahweh Njambi. On a passé un beauté depuis Turquie, on a passé un beauté autour de la Ketchou. Merci. Vous avez un numéro de téléphone? Non, si c'est que tu as un numéro de téléphone. En tout cas, autre ninga kovodo na musala film, mais en tout cas bobinga na 089 14 38 047 243 ya Willy Moucheni Koda Mboka. Après tu bandi 089 on a bien pièce là. Pièce là. Pièce là. 089 14 38 047. En tout cas, Bambote n'a pas Yahweh Mabanza. Yahweh Mabanza, Yahweh Mabanza, ça veut dire que la Turquie fait venir dans Zalawana, la Turquie parce qu'ils ont ça qu'à 2 semaines en Turquie, parce que dans tout la Turquie, je pense que qui m'a bien au Congo les Ibatozo Yawana, Jonathan Salissa déjà passeport et ce passeport de Salissa. Alors qui m'a Kenny TV bazakuna parce que ngata na kinga moko bat bo filmer opesa ka ba cacher opesa ka ba cacher ba cacher ba ça les TV mais OK non kuna na bo tourner kuna parce que na ya bien bloka Congo on a bo lemba kuna na ça 2 semaines à Turquie après na zone qui na bendat et ça parce que kuna c'est confirmé déjà grâce à papa pour le Fiki pour maman Nathalie Fiki pour Nazoya Turquie et ça ma belle nation avec quel bas au perdre de place pour les hommes pour la considération et ça va pas se faire manager Panda il y a village Panda David or manager village Panda. Mais ça me bien, tout le monde a pas soirée na bango là. Et ce que on a ça on bien manager vraiment si net manager superviseur mamutu tout voilà ne va placement na kota ki boina ça est-ce que ngamutu doka mutu comment bébé parce que ta village des comment tout ça pour ça abeda choya tout ça pour ça village ya tout ça va chichiba tout ça pour ça va cadre baya. Et ça l'a bien. Merci Nayo Rémi, courage. Mais Barisi c'est ton frère, bon comme bon ça. Et na Barisi tu as un problème monté. Mais na lingara problème monté. Les comment tu vas na raboué. Famille nanga bana munga fula. Même si on dit comme les quelque chose za pour na koyidenga, Barisi za pour na koyidenga. C'est important. Ozomona. Bon, moi tu vas na raboué. Tout monde a mo pe. Premier coquille le bara ningi. Tout monde aime la sima Glody na sima caméra, le caméraman Odozo PSAP chance total kaka 2021 na Kodish. Bon, les journalistes sont là, ils sont Congo les Iba. Na Congo les autres lembi. Vous allez bien dans des gestes. C'est quoi donc quand tu es na bêtise parce que on a boss la biso Congo les Iba TV. Luka mutu na les autres Congo na qui au paiement na tiré na la nous on a filmé l'engalo lemo. Vous allez kuna pour ezala bien et on se revoir jusqu'à un nouvel ordre. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zamber le poso. Okoma ki na poso lokwa ya nyama, lokola ya nkewa, loke se topengando. Dr Guilain le Bourgeois azo zongi sa poso na o neti na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye basui wapi. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya ndroi. Ta ya kilo wanga. Osui wapi. C'était Guilain le Bourgeois pour voir le poisson. Oh, pour vivre parce que pour les enfants besoin, ils ont des places dans mon coin. Pour faire une benda beauté. Olingi benda benda beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment taille bien. Trouvez-nous sur Boulevard Lumumba, sur arrêt Bethany, en face de la Roban à Massina sans fil. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Angola, plus 244 93 25 59
415. Cabinet cosmétologique Dr Guilain les Bourgeois, une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.